Likambu ya kokamwa tata mwasi azalaka bongo na Congo Brazzaville a bomi mwana ya na en Afrique du Sud collé à laptop ordinateur portable. Qu'est-ce qui s'est passé de Congo qui va ordinateur portable et pas tata mwasi ateka na Congo Brazzaville. Tata mwasi atoki yango a lembongo tant basengi mbongo a ebisi okomona. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là on est sali que de Congo en Afrique du Sud a kufa bongo na maladie oyo et mononate nani abomi bon pour tata mwasi abomaye alekaki na méthodologie nini yango lisoto ko betela yo awale londe ko tala brancher makamto mona na mokili oyo nzambe kaka soki nzambe te mawa mingi likambo ya ko kamwa tozaye ko baba M23 bali ko take biso na République démocratique du Congo ba Rwandais sous couvert M23 kasi banani bali ko aider bango biso ba Congolais pesi pasi jeune maman obali comment to jeune fou bali comment wana ye musana ye a transporter ba munitions et kendaka bongo et lumura kisangani et kendaka na bunya et pas wapi ba rebelle bazali ba ko ina joli coup de filet pour na ba faire des na biso pas ya usakana te ba te ba munitions na ba bidon et au kam sa ondeko eloko 00 memeza ya nani kolo ba komi karine ya nani oyebite siko bordero wana ba komi bikombo na yoko na nini na bordero na ba komi komo no pona nini toloba sika botomoni police nationale bale kosala musala ngo bakangi bongo ba criminel oyo bazali ba civil mena ba minduki bazala ki bongo nombre ya 27 na kati wana 6 filles na 4 policiers o ba sunga bango bazali na 3 voitures catch P7 moto ba présenter ki bango et pas il y a ministre il y a intérieur moi na boka Peter Kazadi et puis si mbai ba dévoiler Dieu que ça a réseau reconnaître que na sala qui tout ça la faire quoi tout ça taxi et puis qu'il y a côté ba botolier bilo première fois police criminelle quand et tenga pour enlèvement photo moko zali kotamwa na réseaux sociaux ya jeune fille la kombo ya Rochali Bikumuye azali moko ya bato oba gina paka batu pour ba na koteka ba rein kasi mwana mwasi oyo sort de son silence abimi alo ibongo ya zali na groupe bato wana te plutôt copain ya linga kinde azali na groupe bato ya kuta yeba kina été la preuve est que elle ne pas rechercher asana innocente eba ke lo bomo te yemoko aleli. Je suis pas une criminelle, je suis pas une assassin. Je suis pas non plus à la police. Je suis pas non plus dans les criminels qu'on a publiés, je suis pas là, ni dans les vidéos. C'est juste mes photos qui fait la buzz. C'est juste mes photos qui sont de gauche à droite. Je suis pas une criminelle. Le gars qui est dans les criminels, il y a un de gars que je connais très bien, que j'ai côtoyé il y a 2 semaines, sans pourtant savoir ce qu'il fait, sans pourtant savoir qu'il était dans le trafic des gens. Général Luyambi a accusé par un bateau Oyo Bateka Kabarin $700,000 et puis si pas si témoin, ton survivant, Yemoko a témoigné. Avec $400,000, nani chauffeur nangai a tekaye $300,000. Kabangwa sola na mundela na bungu. So mundela na kuboya biso iko balongo akabare ndia soma yango. Linda wo, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likambaza na mboka ba olelisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez voir téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV a fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwa cha pelende wenjo.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote la bino bandeko balandi ya radio loco télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bopesaka na programme oyo radio loco le masolo et pas rapide kuta na kapona ko beta masolo ya makambo ko le kabongo. Na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Je crois vous les remarquer mesdames messieurs tozongi bel et bien sika boy na Johannesburg na studio na biso obo mesano. Voilà yambo to développer titre oyo bomoni wana na sommaire tikana pesa mbote na maman Brigitte depuis Espagne combien c'est que bien na maman Charlotte pigeon à Londres ye ayebi kolamba mais collègue va me soutenir mais quand on comprendre maman Brigitte maman Charlotte à Londres combien maman Charlotte pigeon à Londres il y a président Ibrahim YL ça tango na Nzambe combien c'est que bien mbote na yo tijan lu chombo combien un prince à New York ya maman Franc on est ensemble la bossalité d'idée jenga beaucoup la kai kofo autorité morale ya bamongo nyo surtout oh ya oti bon ko fête anniversaire na ye combien ya Mohamed Amokendi la femme à la Range Rover c'est que bien on est ensemble voilà Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique je suis déjà élié Radio Locale Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien vous les avez vraiment mis ma leçon renseignement c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager
pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobimba eza wana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. À chaque fois, Rwanda a dit qu'on attaquer biso sous couvert M23 Kasiba nani bali ko salisa bango nzoka bana mboka ba mo ko sala bakam oyo joli coup de filet pour le service la sécurité ya mboka na biso bakangi jeune maman oyo jeune fille oyo ye attaque bango ba munitions na ba bidon ba juillet mettre dans les sacs attaque ba munitions na bidon ezo longa bongo kisangani pour ekomati na bunia et pas ya piguer ezala que si passe ya kosangana ba ko inaye yokanenga zo wangana est-ce que ezala ki ye to ye detala mona moi c'est na kobizoba pour bordero ba facture wala ezala komuna ye biloko wana ba bidon ezala komuna nzoko ba bidon wana ezala munition na kati bande ko baba ngasuma kamote mona moi c'est na boyo okomona mona moi c'est kitoko be mama osala matro ekolelisa yo landa Karim, code 19 650. Pardon. Papa, photo mingi bwana nini? Mutaja photo de papa. Combien? 5. Il est qui où tu peux? Dereva. Obi que bicho tocou aqui tem. Você na raison. Kokanga biso photo. Bicho do Luca. Ah, bicho do Zoluca, essa até que baixou aquele hotel, baixou aquele hotel. Já promete. Okukanga ngokuna okusala ngokuna. Vamos comer de gato. Tigala seke. Ya nani? Ya. Iloko 00 memiza ya nani? Nazo ngoje. Kolio ba komi karine ya nani? Oyebite siko bordero wana ba komi bikombo na yoko na nini? Na bordero na ba komi komo no pona nini? Nana pesio yango.
yo nozo ravitailler ba mai kuna na bunya. OK. OK. Nde musala no yango wana okotanga batu nyonso oyo bosali na bango nana kotsela ki yango na bisi. Mama loba kofanda kimete nana kotsela biloko na bisi. Na éviter. Nana facilité ki biloko na kota na bisi. Siko soki numéro na ya bordero na numéro batili kola ba carton na etombe égalité. Toba ezaya nani? Combien de fois même yango kona? C'est la première fois. tolobaki yango na ebandeli mpe tomoi na réseaux sociaux ezali koyinda bato nyonso tu bali kolakisaka yango koma eske bakangi bacriminel. Oui, c'est vrai, bakangi 27 criminels oyo baginapaka bato. Réseau wana esili te ezali réseau moko molai ntina bakonzi bazali na kati wana tokodetongo sikoyo boye oyo bakangi na 27 wana 6 filles bana basi oyo bazali ba jolie fille à partir ya beauté na bango nde bali koatire bato bazokotela bango catch. Parce que 3 catch va opérer na 7 motos. Au comment la jeune fille a quitté ko beauté à côté d'un taxi, yo ka être la taxi normal, donc aller aller taxi. Oyo, ce qui au côté ba kidnapper musala ba yango wana. Je le coup de filer encore pour la police nationale congolaise, ba ko ina bango ba présenter ki bango pas ministre intérieur, moi na mboka pita Kazadi. Yo ka reportage oyo ndengele kaki. À en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs de kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de la ville, les a présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Des jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisaille et cagoule. Sur votre instruction, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à ces. En vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes répréhensibles. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Non, reconnaître que c'est ça qui est. Ça la femme quoi tout ça taxi et puis qu'il y a côté, ba botolier bilo. Première fois police criminelle quand même. Et quand il y a pour enlèvement. Tout ça là on a taxi catch et jaune. Là il y a ça là 2 fois. Souvent la clé des roues ou bien tournevis ya pamba. To intimider bango za mundo ki toza ba soda. Soki o tchemu tu makasi to beta o masasi. Ale er to matana yo to koma to suis ba biloko non na kati ya taxi to maîtriser yo to koma na vide moko o ezaki kota calme a refreiner et puis to kita yo toza ba soda kita kende nzela ya sima kota la liboso te so gangi to tiki porter polele to beta o masasi nda ozana bobangi ya kokita akokende et puis biso to démarrer to repoussana to ozama to mosusu bakangi yo combien de fois la police criminelle 5 fois. Combien? 5 fois. Depuis que la prison de dans le magistrat de l'ensemble de fait, dans l'ensemble de fait, d'abord, ça va nous appeler une mise en liberté provisoire. Ça va être 750 $. Moment émouvant, cette dame dont l'enfant a été tué par une personne arrêtée a reconnu le bourreau de son fils. En ce qui concerne le trafic d'organes tel que répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ce, contrairement à ce qui se raconte. Car
aucun hôpital n'a fait de telles révélations et aucune famille victime jusqu'à ce jour ne s'est présentée à la police quant à ce. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kasongo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre de près ces dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le plus rapidement possible, pas déférer bango na parquet. Nasi na lobby, na dossier na yo, tant que ozotinda ba dossier, osali liste na batotindi, na bisika otindi bango, o communiquer na yango. Pour que ba avocat ya République balandela dossier oyo et pas inyonso ekokende. Soki va libérer, toyeba que magistrat Songolo Pakala a libéré Moïbi. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Oshali bikumu photo ya mwana mwasi obali komona eko tambula partout na internet que yepe azali moko ya bato oyo bakina paka passer na beauté moko peu impossible. Kasi ya fani niete abimi na silence abi soki na fani nie mabe kokota alobi ye azali na ye kutu na groupe bato wana te mais avouer quand même que mobali oyo alingaki ye pe yebaki te nzoka mobali wana azalaka na réseau ya bacriminel ntango baappréhende mobali wana basimbi ye pambula matari bato bakanisi kaka lokola azalaka mwasi na ye pe aza na raison ye aza na ye pour rien aza na raison wana te mpe ayeba ye kutu te mobali na ye asalaka makambo wana ye moko ake ouvert alobi yango landa ye. La soi-disant criminelle Jolie Bikumu sort de son silence. Jolie Bikumu qui est publié dans tous les réseaux sociaux comme criminel, comme assassin. Je ne suis pas une criminelle, je ne suis pas une assassin. Je ne suis pas non plus à la police. Je ne suis pas non plus dans les criminels qu'on a publiés. Je ne suis pas là. Ni dans les vidéos. C'est juste mes photos qui fait la buzz. C'est juste mes photos qui sont de gauche à droite. Je ne suis pas une criminelle. Le gars qui est dans les criminels, il y a un de gars que je connais très bien, que j'ai côtoyé il y a 2 semaines, sans pourtant savoir ce qu'il fait, sans pourtant savoir qu'il était dans le trafic des gens. Je connaissais rien du tout. Et moi, je suis devant vous pour démentir tout ça. Je suis ni arrêtée, je suis pas dans tout ça, je suis pas une criminelle, je suis libre comme tout citoyen. C'est juste pour démentir tout ce que les... Mokondi ya mapinga na kombo ya général Luyambi o bala censé à protéger population ya bien na bango mais aza accusé parmi bato oyo bateka kabare ya bato pesi pasi survivant moko oyo alega la likamu oya ye oya bika baseka rena $700,000 ye moko alega la ba pour ba 100,000 ki bango lelo yoka ndeka témoigner pour la kombo ya général. Encore jeudi, une autre victime, ils ont échappé à la mort et à une vente des organes dont ils étaient présentés comme un produit à vendre à plus de $700,000. Avec $400,000, nani chauffeur nangai ateka $300,000. Kaba ngwa sola na mundela na bungu. So mundela na kuboya biso ipo balongo akabare ndi asoma yango. Asola na bungu. Ateme libre pe appel vidéo azola isabiso mutaka. Des accusations que rejette en bloc l'accusé, le prévenu général-major, et menace de porter plainte pour diffamation. Leur mensonge, que moi j'ai tué des gens, j'ai vendu des organes humains, et c'est très grave ça, mon général. Il faut qu'ils apportent des preuves, sinon moi je vais porter plainte pour diffamation. D'autres faits retrouvés faisant croire à un réseau mafieux de blanchiment des capitaux, sans entre autres de produits toxiques et ces clichés des faux dollars. Tous retrouvés dans cet endroit que les victimes décrivent comme labyrinthe des terreurs. L'affaire se poursuit à la 3e audience. Il y a un solo et couper ça au passé, ma cambia famille, oh, ba famille, on a un problème. Obimbo kwa libanda ukantsaka lokola mutabima libanda mapa eko ya kana nzete mbongo eko ya kana nzete babuka mbongo lokola makasa okovanda boye osengi ya tinanga moi quelque chose ya tneli au moins $30 moins $20
na mbongo ya pasi ya kosala musala butu boye malili bezokata lokola ndeko abonga ozokata lokola mwana nkasi abonga ozokata lokola nove na yo abonga pasi pour la famille africaine pasi esa kabino chaque fois tobetaka masolo oyo pona konuire batu te pona kosunga kaka esika ndeko asala mbeba yo oyeba ninga kolonga ngo esika pe ndeko alongaki yo pe olonga yango na saka chaque fois ya soko koti partageaka partager pour masolo ezali kosunga batu ebele bandeko na senga na bino tonto oleka bo partager bo kota ka ebele pour masolo oyo bandeko ebele bazali koluka esika nini bakozwa mwa idée pona vie na bango ebonga pona molimo na bango etelema pour oyo na saka chaque fois ezalaka émission ya éveil ya conscience kotala yango yo moko te soki totali yango yo moko ntango osilisaka yo zwa soin ya ko partager yo zwaka soin ya ko partager ndeko totia ba j'aime la ba chaque fois côté ko liboso ndeko tia j'aime soko tia j'aime et ça moyen ya kotia biso l'abri et puis totika commentaire ndeko tiaka moi commentaire muke pesa vina yo participer dans les solo moyen ka oko participer dans les solo et ça va commenter tout sur la pour tout le monde a vu live ndenge ya liwan tant que vous commentaire ça nous aide vraiment à comprendre émission que neni est-ce que bolandaki est-ce que vous comprenez qui vous comprenez qui vous partagera pe émission pas si ya ko sakalate ndeko pesi li solo oyo leki propre ya ndeko asala Johannesburg akufi ndeko Johnny akufi Johnny azalaka bongo na Johannesburg na Afrique du Sud mais azali congolais ya Brazzaville ndeko Afrique na biso za pasi ya kosakalate pasi qu'est-ce qui s'est passé ndeko pesi li solo avec papa Fiston ya na biso Johnny azalaka na Afrique du Sud kuna en fait azalaki na Afrique du Sud kuna abandaki kosala mosala oyo bengaka gardiennage la sécurité ayi mosala wana balaki konyokola ye makasi akolamuka tongo 4 ake mosala 18 e mosusu kosala tour ya butu na 16h akei akozonga ba 5 ezalaki difficile ya kosakana te alors pendant que kosala mosala na ye wana babandaki kosala likelemba na baninga na ye ya mosala likelemba babandaki kosala na Afrique du Sud na Johannesburg ya na biso aliaki mwa mbongo ebele ntango ale mbongo ebele ekoincide nga kutu nayebaki teke ale mbongo ebele ekoincide kaka na omona ndenge bandeko awa na Congo Brazzaville bazo kosomba koteka ba laptop ezali ordinateur portable voilà ba ordinateur portable ezali marché moko kitoko ezo koteka très bien na bi na kobenga pe ya peut-être à cause na circuit wana na benga ya na biso na Afrique du Sud ya Johnny Boni bien en tout cas na ebité bo ya Johnny mikoro na Congo Brazzaville coopération oyo ya koteka ba ordinateur portable laptop ezo ko futa est-ce que moyen zate oluka moyen otinata 2 eta 3 laptop toteka ezala bénéfice moko ya très bien tokozong c'est la mbongo ya solo et coïncide qui paye Johnny uti ko leli kelemba na musala na bango mbongo ya Johnny leli kelemba asomba 7 ordinateurs portables papa Fiston ya la somba 7 ordinateurs portables atinde yango na Brazza nga mutrele ko zwango na zwi yango na agence na seki bino na Brazza ordinateur portable ezali dagi pétrole na teki yango umena ekutute na zwi pe bénéfice oyo ngai pour so olela libota oyo monta oyo aba to tekela ngo prix wana na zongiseli ya na biso abi donc mbongo nga bien bele bobi double boye c'est kitoko ya na biso akata ki musala bino petit train des angala ça asuste na zone nyoko bana musala wana ya sécurité ya gardiennage mais business yango na ça asuste ya na biso akati musala ça nous fonctionne a joué pas bombi de bénéfices na ye a somi mbalo 10 laptops. Quand je parle de laptop c'est en anglais, en français c'est ordinateur portable atindi sus toteki tozu ya biso bénéfice na famille
oyo mbongo ya 10 wana tozongiseli yaya ekomi business mbala sikoyo troisième fois yaya atindi 7 laptop tanga atindi ekomi coïncide que parce que bayebaki ya biso keno na lupango na biso toteka ba ordinateur portable ba doya kotuna na yete ye ba doya kotuna ya bi koto ngana sa effort na komi ko luka na ba pan shop c'est que ba def saka na okene ba gaze ba boutique o ba simi saka biloko so leki ba teka ba vente aux enchères na so ba laptop ba ordinateur portable pour la tinda ndengwa surtout ka ko tuna set wana et considère que tata mwasi na bango leki ya papa na bango tanga ye ayotala bango coïncider abi oh bino ba ordinateur portable belebe na ndako bwenene boteka ngo toteka boteka utaka wapi yo habite ya join Afrique du Sud na Burundi atindaka toteke lié tozi bénéfice na biso yepe azi oayi mais tata mwasi quand même okobomela été azali famille leki ya papa na bino tata mwasi bazaka très bien ba yebi ndengo na abi tata mwasi abi et bon ye Johnny yango ye kaka atindela ga bino ngai te bo pesa ka numéro na ye ba pesi numéro kaka wana composé abengi allo Johnny boni tata mwasi boni kala ba solo papa bien ngala za awa na moni otinda ga ba ordinateur portable wala kaka pa na famille na bino kaka pa tata na bino mandeko na yo ngako pesa ngai te tata mwasi est-ce que yo ko kapena ko teka bloko wana waza bloko ba chete ngana ko koka nga ole ko senga mbongo chaque fois papa na bino awa oko tinda ape ngai pe ngape na teki na zongseli ope oya yo ngape na zuma muke na somle bandeko na talipa atama tembe na ndakute ça va promettre ndeko Johnny papa fiston ami problème ezate papa fiston tata mwasi na kotindela yo prochainement tango bateki on appelle sile donc c'est le mbongo avec kotinda sous 7 laptop si bango boy ça va wana papa fiston ya na nga akufi Johnny na ebsingai papa fiston ya lobi ça va na pesa 3 ordinateurs portables et pas tata mwasi ateka ngala tika na 4 donc c'est un bon ngata ngina insister est-ce que tata mwasi akoteka ngo wapi mais ya na biso instabilité pour éviter les problèmes bo pesa ye kaka kiteka tango pe ya tindi ba ordinateur portable wana yepe comme la Congo Brazzaville na benga tata mwasi yaka ya Johnny alobi yo ozwa 3 ordinateurs portables oyo oteka ozwi bénéfice opesi mbongo batindela ye tata mwasi pa azwi yango pe bien accueilli yaya ezanda ba business mosusu osala oza libanda oui to boy te ba cousin ba neveu bazala quand même la famille c'est d'abord famille restreinte en fait to boy woni ma servitude mais to yebaka pour ba famille on ba exception sans rater business famille ça mukie na ne qualité bo sala yango na famille derrière ta famille il y a beaucoup de gens oyo ba décevoir de ko pe atana libanda bando kebele batinda biloko na Congo batekela bango batinda biloko na Ngolo batekela bango batinda biloko na Brazza batekela bango na eloko tindi na mbongo ya capital na bénéfice de Q balé batu balemba ndeko Johnny kozaki kutu na chance ye mbongo mane ko zonga peut-être pour les na yem ta procès business on ne sait pas papa fiston tata mwasi azui ba laptop misatu akenango biso koto to teke biso 4 wana to zongseli ya mbongo bénéfice to zipe ya biso ya tindi susu 7 laptop ya susu to bandi ko teka banda tata mo saki 3 laptop wana biso sali au moins 3 rotations pas fisto 3 rotations ya otna mbongo sikoyo ya sikoyo bengi mais ndanga ni ba laptop o pesa yipa tata mo si ti sikoyo mbongo nango ezo ya tendenge nini zala bengai ya Johnny à partir Afrique du Sud à benga tata mwasi na Brazzaville tata mwasi boni en tout cas ndani balep te pa ngomeli boti siko ozoteka ngote tata mwasi habité na eteka habité abi na eteka habité kutu tala kuna bango kuna kutu bozoka nzela moko bango basoye 4
yo to ekutu 3 mais abango te sila na tinda kutu mususu mais yo ka sili karate on a été comme tes papa to été kami na rotinda la mbongo bino ça va comme ça kasi soko ko te ngote pour ça no pede mukolo na rotinda le ki aya azuango ateka comme ça bénéfice wana apesi yo capital batinda la koto na Afrique du Sud pour na somba laptop mususu na tinda pour nga na moyen te na zo vivre ka rapporter ba laptop wana awa mboka tali très difficile tata moi ça bino OK ça va pour mes athées ya Johnny abenga ngai ya bano kede pa tata moi si kende ko zo ba laptop wana boyeboy oteka ka de expliquer wana papa Fiston na kenda pa ya tata moi na biso na senga ba laptop tata moi ça bi laptop ezate eza atendenge yo si ba yebsi ya kenda ko zo ba laptop laptop ezate laptop ezate comment déjà mbongo wana ngasi na lia déjà bi tata moi si okolia mbongo ndenge nini ya zo souffrir ko na Afrique du Sud asala asute mbongo ya likelemba ya lia ya ngonde sungaka ye asoma ba laptop wana atindelaka biso atayo moko otenga mo no benga ye ça va pa fiston songa pra ndako na pesi rapport pa yaya na poko abenga tata mwasi mais yo seki ngai ba laptop wana ezali oyete kama tena tini mutu ya kozwa ngo comment est-ce que et comme susu boye tata mwasi bali ko s'enflammer osakala ngai ngara ko le mbongo na ote do mbongo wana so to lia oliga famille na oliaka tata na oliaka ngana liaka te osangona ndenge oso mutu mabe oliko ede famille te ka famille na yo oso obonga kuna Afrique du Sud kaka de batama ba lobaka tata moi singa na bonga la ngate na so bunda wadi ko seka akali téléphone ya Johnny abengi nga expliquer ma tata moi si alobi ngana ebisi ya Johnny yebisi ba kam tata moi si alobi tata moi si sagebo yo zéro omona yo so sanga le kola bonga ba 3 ordinateurs portables ça combien yo so ngo ebele kuna yo ndenge osaka na tata mwasi na yo soko legi 3 jours yo omona comme ça à 3 jours le kola maseki tango yo joye singa ndenge yo sanga ndenge yo jona oseka na ya bitama tata mwasi ya singa ona ko 3 jours te eloko mo te se yebisa papa ote kutu pana ke jona so langai muninga na ipembe na fisi muninga na bala bate ye tika ba yebisa papa na bino ote yebisa papa te le kanoka ndenge wana papa fisto na yebisa papa na sopete ya joni pe yebisa papa te. Deuxième jour, nous avons bani maladie, nous avons fièvre. Basoira le nom de mon site. Lobi na ngomba fièvre. Fièvre. Ba ken hôpital, malade est mon até. Deuxième jour, fièvre ko iba kasi. Le ko la j'ai moto mutu passe, bata moi ici maté. Na so ko ba mutu passe. Bazui ya Johnny ba ken na hôpital mo benga kuna Johannesburg Hospital wa voilà. Johannesburg Hospital awa. Bakena Johnny boy akomi wana na poko boy na tonga bengango Johnny akufi. Nani abomi Johnny? Est-ce que ezama loba tata moi ça qui 3 jours ko raté effectivement 3 jours ko répété ya Johnny akufi liko laptop. Tango ba pesi biso sango wana camarade na yo bakabola chambre, bakabola ndaku abengi na MC papa tala makam tata mwasi ayebisa ki ya Johnny boye papa siliki famille ekabwani bana quartier ba kendela tata mwasi alian kuba ye na bana na ye nyoso tu pasi papa fisto beta lisolo epesi pasi ya kosakana te tata mwasi abomi ya na biso likola ba ordinateur portable yebo ka de kotinda angina na EPT. Est-ce que soki mutabimi libanda ke ko luka akomi millionnaire nana ese ndoki batu basaka libanda ba nginda ko leka batu na Congo? C'est pas vrai. Yaya on laisse chaque fois et loko tout au salama losambo efuta kaya losambo epolaka te to kanga malaka nzambe soki nzambe te mawatro tala lisolo ya mukuse to bombela kiyo comment est-ce que ndeko Johnny akufi na Afrique du Sud ndenge zali awa semaine prochaine cornaye il faut que de bongo Brazzaville ba osala ba cotisation
ba cotisation to beti lisolo oyo po ndeko na ye moko nda lobi to beta lisolo oyo sinon te to beta te po biso awa ezalaka tondolo te manga te awa solo la solo pour comprendre c'est que bien lisolo to bombola kiyo yango wana yo mto tala ngai soki bozana lisolo ko pesa benga biso ko biso te ko mutu musana te tindela biso audio to ko beta lisolo na kaka ndengo linto beta yango c'est que bien bokomi to sugi awa merci na maman Charlotte pigeon à Londres ya papa Ibrahim président Ibrahim YL okomi c'est que bien merci pe na maman Charlotte Kaputu la dame de fer sponsor officiel il y a chaîne Oyo. Merci na Chris Larise Pelende qui a été du côté de la caméra. Merci na Marina Umbi, la femme à la taille d'une spaghetti, ni courbir, ni virage qui était à la réalisation. Merci à Winnie Larise Pelende qui nous a aidé du côté de la lumière. On se retrouve prochainement avec notre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. Partagez, partagez, partagez. Tout ça, j'aime. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.